Maminge mi ota na vie nzo na problème na ngai. Asa kitoko tenga kukisa na leki na kitoko. Yonde maminge mi grabula na poto. Yaza piscine ya été. Moi si mo ba tina te. Oza kitoko to sa mabe. Nzoto nga na kati otema nga tenga na fresh chérie ko le kayo. Ya des fois ko tu te ba toucha troté. Yo ba toucha piscine ya été. Nga balala na bango nga na ba vite ne ba si ba Congo promo de Faté. Bolanda Congo promo pour ezolo ba vérité. Avec Congo promo it's not the same. C'est pas pareil. Raf Ghetto. Check. Hugues la coiffe Ikoté. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikoté, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, dindindi pour les hommes. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'Escarte Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous ne serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact, plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa, plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction, à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import, Michel Atlantic Shipping. Et yé, bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa li sous-souté. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Papa na Kerouan, éternel Kenaya. Espace de cérémonie chez Hugues la coiffe Ikoté. Un cadre spécial pour vos cérémonies conviviales.
Pour vos retraits de deuil, matanga, fiançailles, baptême, anniversaire, au 174 avenue Aristide Briand, le pavillon sous-bois, dans le 9-3. Référence, salon Hugues la coiffe Icoté. Votre réservation au 01 41 55 0000. Raf Ngindou, félicitations pour la promotion, ça la rapport à l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Congo promo Raf Ngindou nde naninga mabete Congo promo Raf Ngindou aza mutu aza na mbongo boga aza na bakara danger donc mutanzala te. En tout cas, félicitations, merci Sito et Oumela. Raf Ngindou, le présentateur la force créative Congo Promo. Boroto, ça la force militaire la Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Bigolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raf Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. Raf Ngindou. Congo Promo. What a plus, what a boss là. Mesdames, Messieurs, moi je suis très heureux que vous êtes nombreux pour cette grande émission Quad 9, émission au cours de laquelle votre humble serviteur que je suis, je reçois des invités. Mettons encore une fois, comme vous le savez très bien, à Kinshasa, au cœur de l'Afrique. Ici, nous sommes dans la commune de Barombo, là où pour la énième fois nous sommes venus pour recevoir une artiste, une chargée de marketing, bref, tout ce que vous voulez, avec qui nous allons nous entretenir par rapport à circuler le Marambarolo. Vraiment, les alliés, mesdames, messieurs, croyez-moi, en invité, quoi, aux Congolais. Ils ont bien fait ça pour ça parce que l'actualité a évolué, parce que l'actualité elle est dynamique, mesdames, messieurs. Parce que derrière la caméra, on a Raïs Kangi, on a un héros dans l'ombre. Nous avons une image en tout cas, merci à mon jeune frère pour l'efficacité dans le travail, mais également à M. Raf Ngindou de notre number one depuis les États-Unis. Big up à Madame Nabana Nyonso, à toute la grande équipe de Congo Promo, Yves Pani par nation, notre directeur, et toi-même, tu sais. Mesdames, messieurs, moi je n'ai que des questions, mon invité a des réponses. Trêve de verbiage, mesdames, messieurs, pour la énième fois dans cette émission. Il est un jour à Moronda. Il a bandé, hein. Tu sens que déjà lingi ba sharp déjà. Il a bandé ta manda ko climatisation na bimika rabolo. Manda pe malili ankolo. Malili ankolo. Ndé to sabelelo za le 17 mai. Oyebi jour à libération au papa Moussa Kotaka. En tout cas bonne fête na ba Congolais surtout. Après 17 mai, anniversaire, il y a une amie, une personne qui m'est très chère. Depuis Las Palmas en Espagne, on a la sœur Ingrid Mouté Locage. Les anniversaires, on a eu beaucoup de donc on a bossé à Nioté. On a bossé à 17 mai, les jours anniversaire, il y a Merveille, la Merva. Sur le festival, la Merva, il y a beaucoup de en tout cas, tout le 17 mai, joyeux anniversaire, on a quoi. L'idée un jour, Moronda. Parce que avec Yo, tout haut, c'est qui se dit tout bas. Toi, tu n'as pas foi aux yeux. Il y a un tour à rapporter sur l'anayo. D'abord, tu as Yomoko, Boni Nanu Yomoko, Boni Sangoya les majeurs. Oui, ça va, Matope vraiment ça va. Chaque jeudi, on a comme une répétition, on a souffert, on a musicien, vraiment musique qui a passé. Vraiment, Matope musique qui a passé. Sans esprit aussi migua. Sans esprit aussi migua. Olekisi ba Robi Fwemba, olekisi ba Rita Zangu, olekisi ba Ilo Gaxo d'Afrique, olekisi ba Joe Matope. Donc, vraiment, le roi, tu as un Nzambe, tu as un catholique, tu as un Mosengo, Babi Ati. Awa. Comment on a rien fait? Ça va bien Ça va bien fait. Bonjour, bonjour. Bonjour. Je pense que Bakoni na biso. Comment est déjà? Nous avons fait ça Bakoni na biso. Bali busu no mona yao. Papa, ngaso na uchi poto na ya kanzela moko na biloko na ngai. Azana descendance ya Satutonga. Bandi marate za ba ya famille. Mais na civil service andi marate andimi. Bana ya France, Paris, Lyon, Toulouse, Rennes. Bino tu buya kote wana. Uzana iloko dingu tinda na Afrique. Toa wana Congo na Kisasa. Nikuna yazo ngumba mako. Kukena na yoko stratite. Na visa agence pas comme les autres.
makila ya nzambe umela mes arabie tozo bunda kaka yango moni lelo toza jeudi nazo préparer deuxième générique tozaki na ba crier belé to bisida moko to la sonka tous les deux ba mona télévision si ba décembre to tane mukila ngo etambola kwa biso ya nzambe biso musique sans kisi sans gwa biso pongi na pongi donc to na bato ke ba morgete to na batante ke boke na zandu boso na makolo ba tunde ba to no na nyomona ki akendaki na mort boke na zandu boso na makolo poussière mo so ba komi na zandu nde batsaka mabele bakangisa na coin boyela ngai po bato balinga mi ba concert na nana tante quoi nabi ke abena biso igendong ici la ndombele atera biso bien biso bana mosengo quoi biso to bana vraiment yango to bana ya mosengo bana ya babe merci dans le bakar jour J-11 tous un événement moko événement interstar Berli Diogo ya maman nene nzinga vrai chéri vrai bébé tous na suka na kermes ba bito taka badji élément lemba bana basi ba kilo cha mike tozala sala wana suka na événement bobe zala ka na Angleterre moko ya Berli Diogo bana Angleterre na surtout ba Miki Kalend nzamba ba mama mokonzi tozala sala wana barita zangu la japonaise baya na robi vraiment mobala likibasi na kitoko ba maître Blaise B quoi bana Angleterre tout ba testa partout tous un événement là y a un organisation congolais quoi Berli Diogo ya bogard ya propre asali et loka bien to kutana vraiment wana et ça vraiment bien. Merci beaucoup leader car nengo tangi Angleterre ngapi na zana ba o yanga na Angleterre wana maître Blaise B quoi 5e dan yomo yebi mais également Jos Chingoma de Liverpool mon ami. Tande nyoka zo songa Jos Chingoma. Talande nyoka zo songa de Liverpool mon ami, toi-même tu sais le papa de Normandie, yo zana Blaise Samba na Pamphile Pembele. Leader Njora to côté ce qu'on actualité parce que makamba lo ba penze zali. Mamuni tozola la tola muka makamozo ba lobby na mokili mobimba ke to lobby si baba arabi motoloko la vie na biso de fao basa ba icône avant na pina na kimia na ngwende na pesa zaleli mais le ce que comme ko se permettre que bande comme soso balé ki ba master bande comme soso ba se permettre ko lancer ben jure à l'égard ya icône ya modèle wana tozo kende wapi. Ouais, en tout cas merci beaucoup avant na loba na je m'appelle Ebele merci na DJ Amelin, Richard, ya Ozalawana, merci Maëlle Dinatcheche, Tony Montana, ya Nono, Ghislain Poto, Fifi Bodi, Bissotou Babi jour J-11, le 27 mai, Tozalawana, un événement Interstar Berli Diogo. Bon, moi je m'appelle Ebele, je m'appelle Ebele, surtout en Angleterre, et il y a Gaxon Afrique. Je m'appelle en France, il y a Guilhem Maïndou, les mannequins de Parigo. Na makambo yo eleki manike c'est ma belle-sœur aoya pourquoi na parler vraiment na lobeli abonné yo kanga abonné yo kanga na bisi na pesa no exemple na bi moni dernièrement bazaro solana de fao pour na prince biso ba congolais nde toza artiste comédien et puis biso côté musique biso tout na ba bino ba chroniqueur journaliste tout surtout que na en Kenya vraiment muté ma chose à VDF ça fait mon bon à ça la musique qui tourne au Congo à muscolaire bien ba vrai ba chant ba meilleur chanteur ba meilleur danseur ba ça ba implique la musique congolaise on expliquer maniqué mais abonné on comprendre dans ce le colobaté yega des fois ça vient fallait pas après sa Karine Yuma pour na Karine Yuma rose à trophée Karine a eu trophée à Nini, il y a Karine Loka Baoka raté. Par n'importe ma maman était des fois Karine a gagné un Mboka Mupaya. Vient des fois, nous sommes combattus tout, respecter, vient là, vient à Bisso. Au moins, on se refine à Moutouté, mais en tant que Moukolo, sur le belé, au sol le belé, au sol le belaye, quoi, ils ont bien été. Bisso peut te coller, tu as une classe, non, le babou, Matopé, tu as une classe, tu as une classe. N'habitez Matopé. Éducation civique et la sûreté et morale. SM. Bon, n'habitez que Zali, mais ça son ampleur n'est pas dans série na bisoté. Éducation civique aussi là. Et Zali nango, ampleur nango de qui. Tout temps ba classe na lycée Bosanganywa na ba Gombe. Tout temps toi pas la mikie. Na habité mukolo asa mukolo bala mukolo kututé, do faut respecter mukolo. Bon, malika za besser na zuba message ba tebele. Qui s'injora conseil, maman utabenga na Londres. Na numéro na
aleli abinjora tout sauf ça na banana mike mani kaza berser nanga ba peksa muto ayoka yo na expliquer ye abia ko yoka ngai te atamukete pona nini na yebi pete po mama Karine ngata la ngoshute ngaso tika titre Karine mo konta mama moza mama santé njoka Karine akende so na Kenya ba pesa ke soki trophée so esali batum so passe pourquoi so ba pesi eza ye na bato na organisation pesi eza ba batum so ba ki mo passe organisation eza ki kuna vie de fa ayambara biso tout artiste tout nabi tout le monde et puis bino ba chroniqueur ba journaliste tout OK Kenya vraiment le seul mutu okozonga bien okolala okolia abengisa ba manda chante ba lambio ya ko bengisa 10 personnes tous arabien na Kenya vesoka Kenya akenda na makamne moko ayebi obato kanisana ezana lo kuta yo yebi yango kezana lo kuta ne bakasala ravie akibambo ka so bezana makamna ye ya sepela na ye avant na ye na poto eza lokola ba vena ba stino mubi ye pas ça le problème de la chorale arane la miki miki di beba na ba luciana de mingongo ba vana na bango donc manika sa belle sœur mais alobi fait des fois pour na ye be fait des fois ça ni mabe na ebite so fait des fois flaka tout na ye na ebite ne beno je comprends pas na ebite non njora non rai saison na no zo pena njora ye moko gros plan maniki azotala yo ken pia na bazotala parce que bazolo ba mingi na bango mibale ken pia na maniki bazotala yo adresser message moko particulier na bango mibale bazotala ouais na beno na mwana mobali ken pia na fimbo ko sala yango te kaka pona ba base koleka eza makambo za batan tozaka osakana na bitendi yo yebiti yo matope tokoli na barumba olobeta bali na babalaba na nobeta lisusu scène kudu pakanga olsen otabali na bosene obeta bali na babalaba ati couper ya mukesha pourquoi ezaka susute babeze koleka nango boyeba sobe bozo sala moi respect za na mikolo et on a tunyo éducation civique sila ototanga na ba classe biso totanga yango ngana ebite na yaka boye na adresser na mutu moko boye eza na bato to saba pour le 1900 ba Karine Mokonzi ya na normal eza ken piana ko sala te pona sona ken boya na pourquoi na manike na soena bango makambo elekeki na Kenya soki bozana problème na bino na Karine et concerné kutata vie de forme makambo kutute asa kutute ya monika petit sereyaki nenga babenga nane na kotala image yango petit sereya en tant que congolaise ambi Karine bien bien pesi ba babi petit seki be mission na bien a rozonga boete moi ko sepe sa petit et puis keni pela mokolo kene kuna so c'est l'émission na bien vie de fois ba ko vanda ba bien même ngaki sinjora so na kina sema makamnanga via ko sepe ki njora ko rozonga mboka boete moi trophée na musalo sali et sali sikoyo nini et sali pema nini bozaka respect na mikolo be misolo bino ekokende liboso manike tie ma petite sœur et posali belle sœur na moi ngai tout sauf ça na lobby bongo parce que prince na hôtel la prince a musicien oyebi vie de fonding nga sali sa prince oyebi yango ngano eko décourager vie to so na vie le fombo na studio vient sur défense a besoin aider moi na ya babia wana so bebe sela linga fongola bananzela fongola bananzela ça pour le mingi na ba Karine bo mesala to message surtout na babuzo bana biso mais na ba viete quoi et puis défense vient moko humble tande ba mbia na poto lokola roi na taraki ba image ba Blaise Mongo production Mongo TV ndenge ba yambaki défaut de grand bakaka na c'est pas maniki abonné ko kanga ba lokabonné ko nga deka ko felo ba peksa mutu alinga kende bon mitali ngalo ba ngali susute ngalo tala ka venir à bana moi un artiste aboti o musu nani o musu moi si ana azokola na musique afongolela bana na ye nzela ekozala bien de pendant que sinjo a respecté mikolo vraiment ekozala bien tout sauf ça des fois et tout sauf ça à sa vie moko bon tout sauf ça à ça trop la musique congolaise tout sauf ça au bato message ba komenga pendant te manique na bengi o mati na bon
yebaka aza mukolo. Merci na Oscar Chigangu, beau gosse, beau gars complet, aspect beauté, charisme quoi. ABC Oscar Chigangu, maslanga na lela fort yo yebi. Ah, Aboudou Samba garçon de chance na Lyon. Papi Zila honorable. Il au garçon d'Afrique. C'est bon, Moronda, mais je crois qu'on n'a pas dans le chapitre parce que tu passes dans l'actualité, mais mon sur ton Nezali. Je crois que vous avez débellé vos éclaircissements par rapport à l'opinion un jour. Par là, je vois, venant en Italie, Antomo continent, Madame Nordorian fait sa parent Brian, quoi. Big up, non, mon vieux petit Karanga pété. En tout cas, vous êtes tellement nombreux. Mais également, honorable Daniel Bomba et Bulldozer. Yebisa Petit Nabiso Dina Côte d'Ivoire, chargé des questions vestimentaires, jouer les ballons. 20 jours à eux, Moronda, Tozana, quoi. Tout solo là. Mais leader. Nazoni kana likambo ya une belle sœur no maniqué. Je me rappelle il y a pas longtemps na yamba une émission awa Bibi Sucre ce qui a la biso a raconté ngate. Ba telemela ko likambo ya na maniqué. Ba linga ko tuté yo za la son en bon terme na maniqué ba linga ka te ba sepela ka te. Na yebi ke Bibi Sucre a raconté ngate. Ba telemela yo likambo ya maniqué ba ba ki yo na maniqué plus jamais abunge la mer bona. Mais chaque fois yo zonga na maniqué automatiquement babitumbane muso la takayo notamment pena yamba ki awa o défenda ki les gina Karine o défenda ki par rapport à ba dossier ne comme ki RTGA bona ba comprendre des soucis yo côté les Karine par rapport de ces RTGA et ka yozonga na manike yo bina Karine ba mo talise les sous munduki finalement Moronda ba balo ba mais nzo na position te bazo mona mais nzo finalement position les années ne po arola le lobby à la muki apporter les en tout cas merci beaucoup. Dieu m'a topé, non, parce que nous avons vrai chéri, Betty Kwabe, na cette Etienne, on a chocolat quoi, Betty Kwabe chocolat, moninga nana mava, lukalamo, biscuit, nana mava, lukalamo, vrai chéri, avec biscuit, merci na Yannick Bayati, leki ya Ida Bayati, motema ange apocalypse, na rolo baboué, manike ayaki pour la maman ya Karine, pourquoi on a ça quoi, appuyer Karine, oui, na comprenez qui n'a na tenga miseli Karine minduki mbala moko parce que Karine a sa foi zobanga azo respecter ba artiste minene na mboka te vous comprenez et ça qui na sens wana quoi batali singai ba grand prêtre ka ba fali pour Paris Caprio ba grand prêtre lokola ba vena so mopao ba grand prêtre lokola ba Félix Oazé quoi tala ba audio wana tala ba olala nona mutute toko pie ba bêtise ne wana te ya wana mona ke oui Karine za mona mabena tanga minanga carrément babi nanga mendenga zo respecter ba wana te kutu ba prêtre ko leka yo ba wase kwa ba kofi bonga kisinjor taka kana kenake pane pamba na le mabuma ngombe biloka pamba c'est qui a mis njora le koso a mis njora le c'est pas possible lamba danger Karine ko debo lamba te pane moi musa e kotenga mabe Nathalie Panal na liara danger na vivra bien quoi donc vraiment côté na manika za na raison manika za na raison yango moni manika bilanga leader na siliki akokoza trophée te vieux des fois au PCT vieux des fois za prêt à fouiller pour na nini petro na sanyi na musique ya za nani donc côté on a pe na plus ça manika nga raison mais et ça que petit ayaki na Kenya pour que moi honneur ma PC moi trophée côté on a vraiment famille balobelanga famille na biso tous les monsieur to balangate pour na manique comment on soit ça manique mais tout ça battu ngana ke na prière na bible na sambela biso ba ba terre biso kaka likambo ya kolimbisa Jérôme Kitenge Nzambe à Dijon Guilhem Voutou na Dijon Didier Ikenge na Dijon et puis papa Dijon vient nga Konde yo yebisko mokonzi ya Dijon nani Ali Bolande babi yende mokonzi ya Dijon mon vieux il est au garçon d'Afrique Joséphine Mengi maman na lela bino fort zega to triple nationalité angolais congolais finlandais misatu zezeze Jili Kitima maman na prince motema président Donis Irane Villa ma chérie à moi I love you Moronda to pusani sikoya to longe wana to tamboli mamuke total actualité ngano to la muka problème nini yona mwana mwasi moko boy o ngana pefena tanga kombo te po yoza na kanda makasi ya obana ili solo na yoza na kanda ya mwana mwasi wana yone bozobolela nini asali yo nini bato batala biso ko ba comprendre tant na yeki na zo tanga kombo mami so ngemi en tout cas na lobana no boy ngemi yo kananu oyebi etetika mami ngemi otala vie nzo na problème na ngai
azo finga batu na internet na ebisio non za manikaya non za manike donc on kata manike chaîne na kata manike chaîne manike faswaye asa kitoko tenga kukista na leke na kitoko mais so bana zo finga batu ba bêtise na internet bana ba tala ba TV mami ngemi vraiment kasi batu ba banga yo mami ngemi ngaki sinjora ngayo au fingi Dani Bokombe fort ma copine à moi oza jalouse on te souhaiter bon retour à Zongi Mopanzi ya Zongi lelo Dani Bokombe boisa commune na poto papa on li chumba ya ma Christine Mandoi pendant on fait la ya Bogar moninga ko fiero mide Sylvie Mayo ya Yoshilu Manda na Toronto zangule Rita zangu yo na maminge meneni maminge ano fo chéri maminge mi ko so ka batu na munako yo mamingemi yo peno kanisi ole kaka batu na munoko yo mamingemi ola nanga kisinjo yo na ye nini yangana mamingemi ezali atika kofinga bana basi na la mwasi benjura mabe ba secret na onyo surtout Dani Bokombe yebisanga na kolo bango awate na yeba kango Daniel Sandumba te ilo Rebecca Toto badiama aka osamusane awana Kinshasa Azandumba te yonde mamingembi grabula na poto ikaboye oza na preuve nango na rabina yo Dani Bokombe yebisa makamule grabula tulangani yasa piscine ya eteti zela nano zela rice zonga no bien bandeko balandi tout bazaka na poto babi na été zaka moi so imaginez piscine ya été mutunyo sazo plonger comment yokoloba muto makamba bongo quelle intention sote yaka ni sasa la munoko yo na poto wana oza piscine ya été non pas jusque là quelle intention oza piscine ya été na fingi yo mami wala ko finga ngate na lekio na Kinshasa na sana de mapango finga ngana nini o finga ngapa kinyo na nini bongama so na bata na sa ko bongama ya scrabla ka na sa prêt ya ko scrabla tindolo chef prêt na iba danya sa na disque ne tout na zeleka danya matavion na sa na disque ne temi bali na enyo so tuma kamuna ye ndenga bota bana ndenga sala ma mtu na sa na yango moi si mo ba tina te oza kitoko to sama be nzoto ngana kati otema nga tenga na fresh ere ko le kayo yo za venjora ilongola ba yo ba koto ba ba longola na tena no ki ozon Christine ki Christine olinga na kitoko te ba mingemi olinga ki sinzo na kitoko te he ma mingemi oza piscine ya été tika bona opekisa ozo insister ndenge tika boye oza piscine ya été tika boye to banga nzambe ba mike bazotala mutu nyonso na été azo plonger non pas jusque là tiens yo kasi yo oleki batu na kofinga batala kuna télévision mamingi mofinga mutu bato atalaka yo Patrick Diongo le bourgeois de men mami je ma longue jambe Théo Longi papa na restaurant Mondele soda poto bozono mama boloba wa edi ngaka ne mswati obi ke pesanga colère mabe na ngadi sika etende piscine c'est quoi dit ozo finga no ba benjir moi mabe ilo ka sur la fille yo fingi bien piscine a été ça bien bona fingi elo ni afing ngana bia za piscine a été mais ozo finga banchota ba mama mabe ozo pa mamingemi na so keba na Dani Bokombe yango manike zo côté ne masana na côté de masanga Dani Bokombe yango osombili kam na hotel tali obongama oye kuna boka ya minene maminge mafia nani yo po obligé zong sape ya minene nebi makamune surtout dana tikelinga nga balala na bango nga na ba vite ne ba siba pardon moi qui na mama balala batu comprenez notre émotion comprenez notre émotion par mobala boti sanga ye mutalala nga na vie mobali moko te aibi nzoto nga na vie o ala nga njora nani na lala ka bona mbelka pona bota parce que banga kayo emso banga la bango bi nani ye baka mutu nazana ngo afia nani na la Kinshasa na lekie de palais sona bata 27 yo chikuna na construction 45 na kauka na de palais na so ba kara danger na Kinshasa 99 nani musicien papa wemo New Jack nadu atekelanga onda kitoko civique ba tutu ba yebian yana nga nono katon ana 2003 mama na jipa tekelanga alinga nani so ke poto lelo ka so na bilo na piaka loka na piaka boyanga kisinjora bon lupango na kauka na weza ngunene na ko teka un karata $70,000 teka ne vous mettre blesse atteindre l'invitation donc ngemi respecter Dani Bokombe a muninga na hote so muninga za camarade ba ministre soit kayo ya ba gouverneur ya ville Kinshasa soit kayo soit za muninga ba président et soit kayo so ka bena ba ministre et soit kayo ki jalouso finga Dani
yo kasa yo babanga yo mamingemi na lekio na kitoko na sinjo na vraiment mi il y a des fois que tu te ba toucher trop te yo ba toucher piscine a été au moteur eza mobimba nga moteur mo yo wala l'intention ba toucher piscine a été au fia nga na ni tiens pano lo biko tiens ba toucher ba simba nga ba simba te ba la te au fia nga na nini mamingemi non o ko lekisi yo kasa babanga kayo. Tala émission ya OK mabe merci na Céline Moussang c'est le Washington merci na Anissé Mavouba na lela fort merci ya na Gabi Wabelo c'est bon ata bato qui tsa mon esprit ya na Gabi Wabelo respect na yo na lela fort pomme rouge ya ko 50 ans ya Gabi Wabelo joyeux anniversaire toi on a fête le 26 mai awa souka na fête jour Real Rosoa on a le 26 on a jour ce tour au CPL troisième bord Real Madrid triple bord et tabananyo joueur en Égypte au Afrique tu boza simananga soki Mohamed Salah bongo o abeta na Real wana Benzema na Zidane na Hakimi Marocain baba africain te ya comme to soutenir yote to na tina na yote beta ba le kula Cristiano za coupe Real triplé to mam Real triplé frère le vite comment Real qui type ses fruits moi Real qui c'est ça les mois dozinga merci na Giri ça c'est na Dijon papa chéri non tout le monde na tuni nini mama kufi tokufeli mama kufeli nani mama kufi mama Musheni na présenté ba condoléances na ngana vie na Willy Musheni azokoma dimanche nebi mama très bien nazana mama na vanda la mama Willy Musheni a vie na ngaya ba 90 ya lelo tem ta salanga donc na présenté ba condoléances papi Musheni courage non linga pe so yo la maman ça la bien Loris da Congolaise boya to la maman vraiment gloire à Mons et ça la bien en tout cas Fifi Juna top modèle moi ça vient na Juna Janana na ela fort ma copine ma Blandino Sako bébé Guy Basket de Paris na Kinshasa Geneviève Malonga la femme de tonton Eiffel na kacha Grigny Steve Kuzangila mon petit Francine Mikoko motema Patou Konga maman na Franly Kendra et Winner Francine Mikoko na ela fort vraiment piscine a été quoi c'est comme Rambo bon mieux non ngala zaka munoko koleka batebele sikoyo na lingaka te taka la leader na banini ya ngala vana batamina ola muna mukili ngwa ngo lokelo ba problème na ba vena ba mosaka na batuno yibele be lokala munoko na yo kabolo pela batebele merci na président Fafalonga AG vena sa Bogar ya Jean Nongala motema ya dete mbala njela lino na Bundes Passas Mukendi Pembe ya vena Christophe Mbenju ya Passas na Zeloko ya nga Kuro Cecile Passas Mukendi na ela fort petit dernière question le temps n'a pas ça bien toi son abisso dernière question pour ça fait dernière question pour le petit KOP au fonctionner mais le temps pour moi de dire un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent de près ou de loin maman li pas maman li pas quelle intention eh maman li pas bimi hein quelle intention Maman Lipa donc. Maman Lipa. Quelle intention? Comment vous? Dessa pour Lipa qui t'a gué. L'état télémène qui va. C'est ça maman Lipa. L'état tiens micro quoi? Lipo bana poto. Et comment qui 300. L'état boy. L'état biso. Et télémène bango. Et tu as des saisons qui sont safra. Lili Moussouamba Kalutiti, Mimi Simatingo, la plus belle femme du monde. Ma copine à moi, Saint-Valentin. Vrai chéri. Vital Mwanda ya Iget. Papa na Camélia et Igo. Yo yebi body kiro na civil. Et tu gagnes bien Ibisa. Ya body kiro. C'est quand même moi pareil ni moi qui parce que il faut qu'on t'aide d'amener. Na tuni. Mon colo tout l'homme en cravate, taille S. Il y a Robert Lokonda. Kajeri de Dallas, Nela Fort, mon cœur à moi, mon bébé, moi je vais Kumaluta, le pétrolier de Dallas, l'enquête à Kumaluta, bébé, le cas chez Van Lengi, Paul Kamouleta, Yayan à Londres, ban à Londres tout, tous à les 27 mai, tous à la Zanana, maman, son Nenzinga, Motema Berli Jogo, Soukana Kermès, soit à Garba Jenny Kaka, Olda Kidimbo, il y a Francine Bingana Cork.
na ela fort qui amboué double K. Toi qui a une question souka. Question souka pour toi kabonanango. Il faut le rappeler par une. Oh, en parlant en mangeant. Quelle intention? En mangeant. Mais tu vas parler la bouche pleine. Quelle intention? Oh, évoluons. Alors, en tout cas, mesdames, messieurs, leader Moronda, je vais vous donner une vidéo par rapport par rapport à King. Par rapport à King Hip Hop, parce qu'il y a des gens qui nous écrivent de partout dans le monde. Par rapport à Faliko, moi j'ai eu la vidéo, j'ai eu le temps de regarder la vidéo avec toi. Mais toi-même personnellement, au Talibon, tu t'es dit quoi par rapport à Ndenge, comment créer Tolé, le créer Makelelo écrit? Non, John a Camerounais, avec Falité. Et ça, retouché star quoi, star congolaise, fallait pour pas du cap. Ndenge ba beti wana na sécurité quoi. Na landi épée. Et ça ka plaisir quoi, comme Michael Jackson des ala kala au Simba. Et ba fallait ba te ba Michael Jackson. Na ba freak. So ba monya ba toucher ye. A comprendre kamera musu di cap. Ba kawa wa ko kango na njoto ba ko lia mbanga. Oh, quelle intention! Oza star face potama mebele. Donc en tout cas ngaponanga na mona kutiana ngo yana ngo loko kutute quoi. Dira makaya bel homme. Mabe ya banjutu. Yo yebi blandini weti ya mwana mama azona la fort weti. Yo yebi Richard Boulala carré magique Anita Ikomo ya Thibaut Apula na lela fort belle série ya Rodrigue Apula famille royale Clarisse Muyembi ya Gilenga Sebe ya Matu Idolo ya Deborah Bofando papa na Matu Junior moninga ya Foreko mais papa na Bob Gwani Matota yondo top model Julia Florinda mama na Jasilini Diros Mama Rosa yo yebi na elabino fort merci ngano zelo kuna Ngunda fidèle patron Moselu vraiment I love you Mirai la japonaise Belembe Bibi sur le Fombo Jambo Laini Kawa na elabino fort Sydney Langa parent australien l'intellectuel Théophile Munganga Mutamayele en tout cas Batutu bonne fête à Libération Congo le 17 maintenant c'est bon fêter Libération le 17 mais kaka Libération est-ce que maintenant c'est bon fêter Libération c'est la Libération kala yo tseka to terrain on to za biso ka côté na biso awa to za biso ka côté nga debi ke master ngai to chanvombi le boursier de Paris hein et puis ça petite sœur propre grâce à Soumini on est ensemble quoi et puis pour clore notre partenaire principal Raoul Machopé de Tokyo quand même tu sais et puis Dimo de fashion ça biso moko quoi na Maniema 80 entre Kambo Venaro na Lubumbashi quoi quand même tu sais mon ami Katala sur la mapote na Kinshasa to kaboni na biso merci beaucoup to na biso kuna. Mesdames, messieurs, nous on est pratiquement arrivé à la fin de cette émission. Si vous avez aimé, dites merci à Raïs Kangi qui est derrière la caméra, ils dans l'ombre. Mon numéro est affiché. Bah remarque, bah suggestion, ainsi que bah soutien Nabino. On en a énormément besoin pour faire évoluer ce travail. On a Suki Siwana, Laini, Diamant, toi-même tu sais, et puis Solange Biaï quoi. On a 4 plus 4 égale 4 quoi. Johanna Marilyn Matopé, Ombre Jaune. Si on a Tanguy, émission ici. D'ici là, portez-vous bien. Bye, à la prochaine. Coucou, c'est Nathalie Makoma, promo sur CPLA TV. CPLA TV Box est commis à 55 livres. Et encore plus, 10 jours gratuits. Et encore 15 livres par mois. Abonnement dans CPLA TV. Oh mon Dieu. En profitez. Boya, parce que promotion, et ça ligne de copier la moto. CPLA TV. Wow, it's the best. Nathalie Makoma, à bientôt. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi, Bérodes, je me suis déjà abonné. Il reste que vous.